ingeta bandeko nanga ingeta bokota ba révélation ya makasi bandeko nanga euti kobima awa ba révélation ya somo euti kobima na dromer oyo auti kokufa na groupe ya BCBG ya Jibe Mpiana papa Salvatore bamosusu babengaka ye papa chéri ba révélation bandeko nanga kande boyebi Congo na biso toza kana ba dossier awa toza na dossier awa ya madame Elombe oyo nanu bakundi te toza lisusu na dossier mosusu ya ba oyo bazokufa na groupe ya BCBG ya Jibe Mpiana bandeko nanga dossier sur dossier makambo sur makambo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino, boyei malamu na chaîne biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso esalimi keno oya kokota na chaîne biso ya Inès NM officiel. Kande boyebi s'abonner massivement. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali esalakate, pe ezamukie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans. Mama, okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme. Ata mwana alobaka te mokulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolope nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix la famille kande toyeb sarabino batela santé soki oko la santé na yote mutumoko te akotikala ko la santé na yote eza toujours ya motuya eza toujours ya malamu en tant que moto koyeba surtout et encore ndenge ya komi batelaka sango ya malamu bandeko nanga pona bandeko nyonso oyo bazonyo kwa mana makambo ya kobota toyebi ke na biso surtout babantu kobota ndeza la kalibala okoti kobala mais soki mabote ezate moye ovanda na ndako libala ezate eza na mibali mosusu oyo bazalaka na mwa patience mais soki famille ya mobali ekomi kotia yo mbamba yango bomonaka mibali mosusu akomi kobota libanda yango bandeko nanga gavker aye pona kosunga bandeko na biso ya basi surtout oyo peut-être ba docteur ba déclara que non moyen okokisa 16 na yo 9 mois ezate wana ba femme porteuse bazali to moyen ya kozwa zemi na ndenge ya normal ezate yango ba solution mosusu ya kozwa embryon na yo ba placer yango ka ndenge boyebi na système moko médical na ndenge moko kitoko ezakaka na gavker bandeko na ngai pona ba information makasi bobenga numéro gavker to bobenga numéro oyo eza affiché na babande d'écran na bino ekosala malamu. Voilà. Tokota na makambo ya Jibe Mpiana, la famille. Déjà kobanda depuis si je ne m'abuse pas depuis décembre il y a 2024 tomonaki Sege Mignon akufaki tango Sege Mignon ayaki kokufa tomonaki après papa na biso mosusu oyo akufaki azaki kana groupe ya BCBG yepe ayaki kokufa na début ya 2025 et puis toyaki komona cousin ya Jibe Mpiana pe ayaki kokufa wana après quelque temps toyaki kovanda toyaki ezaki soki mai
oyo mwana ya Jibe Mpiana akufaki na kombo ya Océane Mpiana akufaki. Après toye kovanda ale toya komona oyo ayaki ko remplacer Sege Mignon oyo akomaki ko beta bandeko nanga drum yepe aye kokufa après concert oyo Jibe Mpiana akendeki kosala na Lubumbashi. Concert oyo esalamaki c'était le samedi. Drummer na ye asalaki ka malaise bamemi ye na hôpital. Drummer na ye aye kokufa bandeko nanga. Eye kosala mwa mbutu ya makasi bandeko ebele ba congolais ebele bakomi surtout et encore komituna Jibe Mpiana qu'est-ce qui se passe, eza na ba vérité nini oyo zo caché, eza na ba makambo nini oyo ezo sala bongo pour que batu bakufa na pete nyonso batu mosusu basengi na Jibe Mpiana aloba vérité. Kande boyebi chez Mama Ines NM officiel, en tout cas nga nazalaka awa pona koya ko juger moto te, nga nazalaka awa pona koya pe kofinga moto te. Nga nalobaka toujours, nayebisaka toujours batu totalaka ka na ndenge ya mabe te, mais totalaka na ndenge ya malamu. Je me rappelle batu o balandaka nga après kokufa ya Océane Mpiana. Eza na mama moko ayaki na prophétie, ayaki na message, asengaki Jibe Mpiana asambela. Ayebisaki Jibe Mpiana ke non Jibe Mpiana pesa bomoi na yo epai na Nzambe, Nzambe azana posa osalela ye. Mais toyaki ko comprendre ke ebela batu plutôt batikala ko comprendre message o mama bando pesa te. Mais lelo o na makambo zo komela Jibe Mpiana batu mosusu bakoya kolobaka ke non ezaki si Jibe Mpiana azolekisa batu. Mais sur le plan spirituel soki totaleli yango pe eza pe signe ya appel. Nzambe pe soki azana besoin ya yo na vie na azana besoin opesa vie na yo epai na ye ezana ba signe ebele o esalemaka. Oyo lelo oyo tokomi komona omona ka ba biloko abongo yango bomona kata batu mosusu omona peut-être matanga na famille oya kufi cela veut dire que zaka ba signe on Nzambe azopesa bino ke non boluka penza elongi ya Nzambe sans elongi ya Nzambe bokosala eloko moko te. Eza mwa bongo. Mais naza a na ba révélation mosusu eza na bandeko na biso mosusu oyo baye na ba révélation na bango. En tout cas bandeko nanga sans plus tarder nazotie la bino ba révélation wana tolandana no ba révélation biso nyonso ensemble nga ya bino Mama Ines NM officiel na ozonga nanga sima pona ko continuer songi na biso ka ndenge tozo tambola nango pe tozo kende nango tolanda. Pacte wana quand bazotong nom JB zaki na construction na sima mutuka sika bosala ba pacte. Oui siko ba pacte wana eza yoji na beta yango déjà bandeko tangu mwana bato akufa kiawa na baki yepe un jour akolela numéro 2 yozo protéger numéro 2. Oui mais siko yo ke komema muto bato bi ke po obzong sele biloko ne azonga il faut ya bino muto aleka bon yo récupérer kaka pa ya laisser les morts. Récupérer biloko pesi au moins était que pas laisser les morts enterrer les morts et simbate ya biloko nete yo tika mutu kidiba na mbetu makamna aloba concerné moko yebi o tika kidiba na mbetu obenda biloko sope bo benda ngonde nini o tika kidiba asutuka boza sute ozu biloko ke na ngona laisser les morts enterrer les morts ba famille na ofo ba se protéger po opesa bango pe amalonga te o komisa bango ba mikala bana misala po bazwe loko pa na yo fo ba nika ba basket bana basala boye basala ba ménage na moi sa batu ya kitoko moi bato akauka soki akauka soki ya mboka ya commune nini okomisa ye azwi kitoko nyonso azoleka ezo silela kaka na kosaela kayo ba ménage ya kolambela kabana wa mutema mabe yo mota motala ka moi ndeko mwasi wana ozomona teke aza mwasi mo mobali pa kokozwa a s'épanouir banda Kinshasa ozokomisa mutu abatu yango taba bewa nezaka ya butu olongola mayele olongola mwana mwasi wana mayele pacte wana quand bazotong nom JB zaki na construction na sima mutuka sika bosala ba pacte. Oui siko ba pacte wana eza yoji na beta yango déjà bandeko tangu mwana bato akufa kiawa na baki yepe un jour akolela numéro 2 yozo protéger numéro 2. Oui mais siko yo ke komema muto bato bi ke po obzong sele biloko ne azonga
il faut ya bino mutu aleka. Bon, yo récupérer kaka pa ya laisser les morts. Récupérer biloko pesi, au moins était que pas laisser les morts enterrer les morts. Et simbate, ya biloko nete. Yo tika mutu kidiba na mbetu. Makamno aloba concerné moko yebi. O tika kidiba na mbetu obenda biloko. Sope bo benda ngonde nini. O tika kidiba asutuka boza sute. Osi biloko ke nango na laisser les morts enterrer les morts. Ba famille na faut ba se protéger po opesa bango pe amalonga te. O komisa bango ba mikala bana misala po bazo eloko pana yo faut ba nika ba basket bana basala boye basala ba ménage. Na moi sa batu ya kitoko, hein? Moi bato akauka soki akauka soki ya mboka ya commune nini okomisa azwi kitoko nyonso azoleka ezo silela ekaka na kosaela kayoba ménage ya kolambela kabana wa mutema mabe yo mota motala ka mwa ndeko mwasi wana ozomona teke aza mwasi mo mobali pa kokozwa a s'épanouir banda Kinshasa ozokomisa mutu abatu yango taba bewa nezaka ya butu olongola mayele olongola mwana mwasi wana mayele pacte wana tamba zo tong nom jebeza ki na construction na sima mutuka sika bosala ba pacte oui siko ba pacte wana eza yoji na beta yango déjà bande ko tangu mwana bato akufa kiawa na baki yepe un jour akolela numéro 2 yozo protéger numéro 2. Oui, mais ce qu'on yo keko mema mutu bato bi ke po obzong sele biloko ne azonga. Il faut ya bino mutu aleka. Bon, yo récupérer kaka pa ya laisser les morts. Récupérer biloko pesi, au moins était que pas laisser les morts enterrer les morts. Et simbate ya biloko nete. Yo tika mutu kidiba na mbetu. Makamno aloba concerné moko yebi. O tika kidiba na mbetu obenda biloko. Sope bo benda ngonde nini. O tika kidiba asutuka boza sute. Osi biloko ke nango na laisser les morts enterrer les morts. Ba famille na faut ba se protéger po opesa bango pe amalonga te. O komisa bango ba mikala bana misala po bazo eloko pana yo faut ba nika ba basket bana basala boye basala ba ménage. Na moi sa batu ya kitoko, hein? Moi bato akauka soki ya mboka ya commune nini okomisa azwi kitoko nyonso azoleka ezo silela ekaka na kosaela kayoba ménage ya kolambela kabana wa mutema mabe yo mota motala ka mwa ndeko mwasi wana ozomona teke aza mwasi mo mobali pa kokozwa a s'épanouir banda Kinshasa ozokomisa mutu abatu yango taba bewa nezaka ya butu olongola mayele olongola mwana mwasi wana mayele. Voilà, de retour la famille na bandi ebela batu bauti kolanda Mama Congo ebela batu bauti koyoka mwa quelques explications ya ndenge Mama Congo azoloba alobi awa makambo ya Amida Shatir bande konanga. Je sais que na minute oyo même lui-même Jibe Mpiana azo vanda azo tala keno communauté congolaise tozana mitema mabe kande na utaki koloba na ibandeli ezamba bilo mosusu ekomelaka biso na kibomoto tokoki ko comprendre tokoki ko mona keno c'est tout à fait normal mais peut-être de l'autre côté eza appel à Nzambe azobengisa mutu wana keno zongelanga zonga osala musala yanga Nzambe babalangage mosusu ya Nzambe to comprena kango te eza mwa bongo nalobi te ke no to na koya ko confirmer te ke no eza appel à Nzambe Jibe Mpiana fo kaka bon mutu na mutu aza na ye libre ko juger oya moni mais ngana lobaka toujours avant oya kwa kize mutu ke no asimbi kisi à moins que soki yo ozalaki na mutu wana mais soki yo otikala kozala na mutu wana te eza bien te oya na pete nyonso koya kwa kize mutu bakizaka mutu soki oyebi ke oza na ba preuve moko eza tangible. Bien que to sala musala réseaux sociaux toza na besoin batu ba yeba kino to yebi ko sala banalise mais zala na ba preuve o eza tangible et surtout ezalaka bien te koya kolinga ko bebisa réputation ya moninga mutu soki abundi po na réputation na ye yo koya na facilité te keno oya kolinga ko bebisela ye réputation ezalaka bien te ata mukete bande konanga ka ndenge bo yebi voilà.